Bandeko Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts et belé pour la chaîne YouTube de Congo Live. Le Belarabino Live Yamboka Congo, politique topé actualité, République démocratique du Congo. Lelo Penza de Awa na Asbel force de VK où ils allaient moko ya ba Asbel ils allaient na kati ya bongo ya INC bango babengi bango makasi ya mona mboka Vital Kamerhe où ils allaient bongo dire kabia chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi lelo penza bango ba ko loba ete bazali ko soutenir mona mboka Vital Kamerhe à 100% balobeli natina topé ba dénoncer na likambo etali 15 millions de dollars oyo bako akize mona mboka dirkab a détourna ki au chef de l'état le baki penza rétro commission ba uti ko lobelango oyo celle se bako luka ko sala marche mokola le 19 pona ko longola moto penza a détourné bongo mosula 15 millions o bako akize Vital Kamerhe force ya VK balobi mare belé na kati ya mokolo ya lelo to tiki nombola na déclaration na bango et plutôt kutani bongo nasi. Force AVK, Yabiso. Force AVK, Yabino. Force AVK, Yabiso nyonso. Mbote mwana mboka Neville. Mbote ndeko journaliste. Lelo tomoni bino awa Force AVK. Balandi o ba kolanda bino na mboka ngele pona na diaspora be monde entier baliba comprendre Force AVK eza lisusu nini. Boza moko la kati ya INC to boye ko sala nini vraiment Force AVK. Bon, to sepel na bino nanu ya monenge boye koluka biso kokutana na biso biso tozali makasi ya Vital Kamerhe ne babenga na lingala soki bozo luka makasi ya Vital Kamerhe ezali biso o to benga na lopoto la force de Vital Kamerhe. La force de Vital Kamerhe tozali na makanisi ya o abenga ko vulgariser ko panza sango ya Vital omoni na mboka oyo ezali na likambo moko likambo ya histoire bato babosa na vraiment histoire noki ne leloko ikomona ke muto lamuki na tongo abandi ko finga Vital na TV ya Matia Kiti c'est parce que aza na histoire na mutu na été yango biso toza na rôle ya kozongisa bato na kati ya histoire koyeba nani oyo ezali Vital Kamerhe nini oyo asali Vital Kamerhe na mboka oyo eloko nini Vital Kamerhe asi asali na mboka oyo pona lelo tomeka kopesa ye esika na ye oyo azali ko mériter. C'est comme ça que Tommy bengi la force de Vital Kamerhe. Par rapport à moi, une question sur manqué. Félicitations d'abord pour la Force AVK. Merci parce beaucoup. Parce que les communicateurs, vraiment, il y a INCP, les jeunes, Ligue de jeunes à INCP, le monde en a raté. Les gens diaspora, le monde a dit que tout le monde Margot, tout le monde a raté, bino kara, je sais pas défendre mon amboka Kamerhe. Mais est-ce que les gens ont sous base la caractère, il y a un monde qui est là, vous avez la Force AVK. Oezali lokola cellule ya communication ya président Vital Kamerhe. Oezali lokola oye eko pesa makasi na mokonzi na biso Vital Kamerhe. C'est comme ça même nous monito jebisi yango ezali force ya Vital Kamerhe. INC ezali parti na biso maison mère comme to bengi yango parti ya mokonzi na biso mais biso tozui Vital Kamerhe comme modèle na biso. Ndo monito pesi Asbel na biso kombo nango makasi ya Vital Kamerhe. Dali pona kolobela président na biso Vital Kamerhe ba initiative na ye makanisi na ye malamu aza kozwa pona ya mboka motema na ye monene pona bolingo ya mboka na biso nde tolobi te azali kosala makambo ezoleka na silence mingi. Il faut biso to telema liboso tolobela yango oyo azali kosala batu bayeba qui fait exactement Vital Kamerhe. Par rapport à le 19 septembre, moi, question Songi Peyelinga, le rôle de la Force AVK, to vibrer, on a nous sentir que oui, présent coordonnateur des villes, vraiment Force AVK, c'est au début comité laïque de coordination, le 19 septembre, le 19 octobre, Oyo, bako marché pour la lutte contre la corruption, il y a Makambu, il y a 15 millions. Bango ba benya ba lobi comme konza mboka fait c'est que tu lomba lobaki rétro commission mbongo na fait zonga na nzela okoloba nini mona te bazali makasité omoni nous sommes la force bandeko na biso ya CNC toza na respect mingi pona bango bazali bandeko na biso ya mboka mais sauf que babimi muke libanda biso to ko rappeler bango na place que basala ba marche oyoyo ya kokende na ba dossier presque inutile parce que chef de l'état wazali garant babengi ye garant ya mboka na biso
alobeli yango na commission wana ndeko na biso kombo ya ndeko na biso Vital etangama te ezali pe ndeko na biso Vital te oyo bokoki kokutana makambo ya salite ya ndenge wana te na meki korapele bino moke est-ce que boza susu koyeba méthode oyo ndeko na biso Vital akabwana na bandeko na biso oyo ya kala wana bakabwana na ndenge ya bien te na ndenge bakabwanelela soki Vital azalaka moyibi mais lelo Vital azalaka na prison donc ezali kolakisa mutu moko te na mboka oyo akopesa ngai témoignage avec beaucoup ya ba preuve que bakuta Vital na dossier moko boye ya bambongo ya yibi ya ba corruption inutile te ezali seulement que ndeko Vital akangi miyibi c'est ça la vérité oyo bali ko comprendre vérité te vérité yango wana Vital akangi miyibi akangi miyibi mo so bakuti yo na kimoyibi olingo yebisanga te est-ce que moyen que to solo la muke ezate na biso te to solo la te mbongo efandaka na compte nde problème yango wana bandeko ya CNC bazali ko na démarche moko ya normal que koyeba corruption ekei wap mais corruption na bango je ne crois pas que ba viser ndeko Vital Kamerhe te parce que na mitu na bango bayebi que mutu oyo azo ba $40,000 ya batu na mboka oyo pona voter batu ayebani il faut pe ba organiser ba marche na ndenge wana pour appuyer bango alobi ete aza pour marche le 19 octobre mais première marche auto osenga bandeko ya CLC bana nous kosana nous $40,000 oyo ya 2006 oyo bandeko na biso ya MLC babungusa gouvernorat ya Kinshasa première marche to bandana nukuna ndenge tokotira likambo ya kala mais to me akozwa likambo ya sika tozonga na makambo ya kala comme ça tokomata likambo moko nde tokoyeba na mboka oyo nani moyibi te problème eza ta kuna te problème eza nini ne c'est bino vérité problème ezali que Vital dérange Vital na maele na ye na souplicité na ye na makambo na ye makasi surtout na oyo etangami misolo bokende kotuna bandeko na biso ya Assemblée nationale bakoyebisa bino comment ndeko na biso Vital agera misolo ya Assemblée nationale azali muntu ya transparence na niveau moko kondima te je sais que bato mingi oyo bakolanda ils peuvent se dire que tout ça seulement ko défendre ye c'est parce que nous avons les mots te oyo ezali makambo na zoyebisa bino ezali verifiable Assemblée nationale ebunga te ezali wana kende na Assemblée nationale botuna ndenge nini Vital akamba Assemblée nationale oyo azalaka numéro 1 Assemblée nationale azalaki na possibilité mingi ya koyiba soki azalaka ndeko ya moyibi mais comme eza makanisi na ye te il a toujours voulu bien ya société za la malamu yango moni ndeko na biso Vital azalaka cité na biloko ya salite ya mike ote comme bazoluka na méthode nyonso batindika ye libanda balongola ye pembeni ya mokonzi omoni lelo na mboka na biso mokonzi na biso ya mboka bapesi ye kombo Fachi Béton mais biso tolobi boye Fachi Béton azali chef de l'état na biso aza na confiance ya directeur de cabinet na ye makasi parce que basalaka béton na moellon na kayas na barre de fer oyo ezali Vital Kamerhe na bandeko mosusu autour na ye nde esali béton par rapport tomonaki mwana mokonzi na biso mwana mboka Vital Kamerhe oaza directeur ya cabinet akendaki na Grèce mingi mpenza bacomprendre mpe mwa bien te ngai alingi cordon oyo expliqué biso tocomprendre mi babia barejete ye ezali problème alati nango to je te faire comprendre no petit ezali problème ya koyoka minoko nde avantage na biso bato ya toutaka badescendance ya Vital moni koyeba minoko mo ebele eza avantage soki mundele alobi well done congratulation elakisi nini eza anglais eza monoko ya mboka te eza kianzi te eza chiluba te ezali anglais na méthode ya baanglais baesika biso totanga ezalaka te collation eyaka jour moko na défense te azali soutenance ya thèse pourquoi on appelle ça soutenance ezali thèse oyo ya ye ezali makanisi oyo ya Vital nde amemi yango na place publique yango babengi yango aza soutenir c'est même pas une défense te ezali soutenance ya thèse omoni biloko mosusu fo tomeka moni travail na ye wana ezalaki justement basé sur comment transmettre message na minoko oyo toyokaka malamu pour la communication ezala facile bato ebele problème eomi bango ezali communication aza ko confondre mike makambo omoni mundele soka lobi okoya you'll come back elaksinine okoya encore pour la collation eza cérémonie maintenant officielle ya toge ya makambo ebele oyo baza koloba nazwi na bandeko mosusu oyo balobi te à créer diversion
qui m'a dossier à 15 millions, a créé une histoire, à sa politicien bizarre. Mais moi, je regrette pour le pays Nabiso. Ceux qui parlent que Vital a la capacité il a changer la loi dans l'université de Grèce. C'est qu'il est puissant, alors. Il est puissant à un niveau impossible. C'est que Moutabon a quelqu'un qu'on a vraiment besoin d'aller. Au monde, Vital a changer la loi à l'université de Bimbate, bâtir la soutenance na mukolo ya limité. Heureusement, soutenance ya thèse et la na inanité. Parce que ceux qui ont soutenance ya thèse ya laka na 6 mois, na 8 mois, mais balobi ke ake ko tanga mbangu pour azwi mbongo te. Ezali études, ils auront au moins 4 ans avant comme à niveau na yé. Il faut ça na mutu hein, au gérer na parti politique, au gérer na cabinet, au kende na classe. Le prof Coco Boacha m'tendait Nicole Boacha m'tendait thèse wana eza yé. Je crois que na mokili ya lelo na Kinshasa, surtout tangi batomaele na Kinshasa 5. Ndeko Vital Kamere dans la 4. Pour ça le kutate. Ceux qui totangi monte oya bana makambo ya kosala ba discours sans papier sans bic. Ça y est bani. Na minoko nyonso pe. Pe mikolo akie na bino likolo tin anglais. Na kala no succès bino ata na moi chuluba qui soit le retour na voisin wa ebi chuluba. To ebi ki Congo. Mikolo akie na bino na world na anglais. Au moins il ne crée pas complication bien na mitu parce que vous comprendre était lui on croyait que suka kaka na ba kiandi na ba Kikongo lingala akie souti na anglais. Donc on trouble on eza makasi. Donc biso bandeko ya force ya Vital Kamere tozana nous copé ça y est Longonia. Félicitations au docteur Vital Kamere. Docteur oui moi mboka Neville to moi le lo force VK to koyeba bit ya force VK pour to komona INC vous allez ko planter partout pour le remonter 2023 Vital Kamere président. Mais ça m'a bête eza na ba corps na biso le signaki. Ça m'a bête président Tshisekedi azali mutu a respectera ba corps makasi. Hein? Aza mutu a respectera ba corps makasi mais moi je crois que na mikolo ya lelo to beta masole ya 2019. Au moins 2023 eza no musika. Mutu ayebi lobby eza nzambe eza batute. Yango to beta na masole ya 2019. Na mutu na muso tuni bit ya force avec eza nini. Bit ya force avec ezali asbel différente ya ba asbel mususu. Asbel oye le roi Asbel Moussouté, nous les jeunes on veut dire ABCD pour la rejoindre misala mike te. Asbel oye mingi na ba action ke na kosenga. Asbel oye mingi na kosunga société na biso, kosunga jeunesse na biso na ko encadrer bango na ba formation parce que ici so ba lobby ko accompagner jeunesse exact et ko ye lobby na accompagner jeunesse nous accompagner te. Il faut y na misala biso tokoya na ba entrepreneur ba professeur o ba pesa ba cours ya entrepreneuriat batangisa jeunesse na biso na mokolo ya lobby to sombi hectare mi balé ya bilanga pona bandeko na biso ya Kwilu ba membre na biso ya force avec ya Kwilu to sombi hectare mi balé pour to sala bilanga to za na démarche ya kusoma hectare mususu na Kinshasa to la kisa jeunesse na biso bilanga eza nini mutu ya sali bilanga azali mutu ya bwanya parce que libumu ezaka na besoin kolia mikolo nyonso libumu eziyo aranzala chaque jour on a besoin ya consommation il faut payer na biso comme na capacité ya ko exporter pe biloko musu libanda ya ko tindika biloko musu pe bandeko musu pe libanda balia mais ba ko sala encore na lolenge ya ko lobate ba ko sala yango na lolenge ya ko sala bilanga nde biso tozo te bandeko na biso ba camarade na biso ya makasi ya Vital Kamere bayekola bilanga bayekola komizwa en charge des messages de biso clé tozala ngo na force de Vital Kamere ezali prise en charge mutu na mutu amizwa nde muze lobaki prenez-vous en charge Vital Kamere lobby pour un Congo meilleur nous devons nous prendre en charge yango biso tolingi toi accompagner bandeko na biso, toi accompagner le chef de l'État na biso, toi accompagner mokonzi na biso, autorité na biso Vital Kamere na ba action nyonso parce que azali muntoyo abetela biso masolo ya ba terre arable mingi. Yango biso toye to bana ko tchango na misala ba terre o ezali ya koyi kozwa mabele na ko balusa yango. Avantage que biso tozana na mboka na biso ezanini. Ezali que nous avons un sol autre koko na mbalami balé na mbula moko c'est que les gens ne comprennent pas beaucoup omoni donc tolinto la sabatu que asbel omoni asbel eloko nyonso na vie reflétera image ya mutu o baza kolanda
mutu oyo toza naza mutu ya mayele aza mutu ya makambo yanga ntina te oyo kobunda badeba inutile te aza mutu ya mayele nde asbel oyo elingi elakisa bato mayele na makambo ya sika tozwya nango mpona esala promotion ya bavaleur ke ya baantivaleur. Comment intégrer la force avec eux? Comment intégrer force avec eux? Simple, momentanément bureau na biso ezali na hôtel Meriba nde sika tozali soki oye otuni nazoluka formulaire ya force avec bientôt toza kozwa bureau mususu libanda parce que tokomi mingi ebele mingi tolingi tokende siko libanda pe tozali ko annoncer au même moment que tozali ko préparer sortie officielle na biso pe kozala na mois de décembre tozala sortie moko ya kafu tozali ko benga ba jeune ba hésiter te baya kosangana na mayele na biso oyo toza nango ya sika mpona totombola Congo tosunga mokonzi ya mboka na biso Tshisekedi na directeur ya cabinet na ye Vital. Numéro de contact na biso bakoki kobenga biso na 089 29 84 011. Je me répète 089 29 84 011. Wana bakozwa bureau na biso bayebisa biso makanisi na bango ndenge nini bango mpe bamoni bakoki koede biso na kocontribuer na makanisi oyo totie en place ezala ate ke baya na makanisi ya kofinga te bameka mpe koya moni Vital elakisa biso politique ya sika na kala tokanisi ye ke soki oza opposant elakisi fo fingaka Vital alobi te opposant elakisi kofinga te un opposant propose omoni nde biso toye na politique wana esikaka bandeko na biso baza komona bakokabola makanisi exactement ndenge wana biso te mais bapropose biso ndenge nini tokoki kosaméliorer na société que toi accompagner surtout jeunesse na biso oyo eza na difficulté. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Tout appelle ma maman. Ouais. On pose des questions, non? Français, lingala. Français. À moi? Oui, on commence par bonjour monsieur le coordonnateur Neville Mkouka. Bonjour monsieur le journaliste. Dites-nous, Force VK, c'est quoi encore une nouvelle plateforme? C'est une ASBEL, comme nous l'avons dit, c'est une ASBEL que nous avons mis sur pied. Une ASBEL qui a pour objectif la vulgarisation des actions et des initiatives de l'honorable Vital Kamerhe. Nous sommes là pour parler de ces actions, de ces initiatives. Nous sommes exactement comme nous les dénommons, sa vraie force, c'est nous. La vraie force, force intérieure, force extérieure. Nous sommes sa force dans tous les sens, nous sommes sa force. Quelles sont les actions que vous proposez aux nouvelles les actions, nous les gardons encore comme un secret, pourvu qu'on nous vole encore, mais sinon, dans ce que nous avons déjà là, nous avons la fois passée aidé nos compatriotes qui habitent Kinkole. Nous les avons donné les cahiers parce que nous voulons accompagner la gratuité de l'enseignement, que le chef de l'État a parlé sur ça. Comme on les avait donné une école gratuite, il fallait impérativement les accompagner en leur donnant des fournitures pour l'effectivité de cette gratuité de l'enseignement. C'est comme ça que nous avons accompagné nos parents de Kinkole en leur donnant quelques fournitures scolaires pour envoyer les enfants à l'école. Nous-mêmes, nous avons fait la fois passée sur Boulevard, nous nous sommes opposés contre ce qui se faisait en Afrique du Sud, la xénophobie. Nous avons marché pour signifier aux autorités sud-africaines que ce que leur population était en train de faire, cela était très maladroit vis-à-vis de nos populations. Il fallait sécuriser nos populations, nos compatriotes qui habitent en Afrique du Sud. Donc ça, ce sont quelques actions que nous avons déjà menées jusque-là. Nous en projetons encore d'autres. La semaine prochaine, nous allons aller visiter des écoles pour des petites actions selon nos moyens. Vital Kamerhe, autorité morale des forces VK. Il est notre modèle. Si le mot modèle veut dire autorité morale, c'est à vous. Mais sinon, il est notre modèle. Oui, un modèle, mais il est beaucoup plus cité dans l'affaire corruption. On parlait des 15 millions de dollars dont son nom a été longuement cité dans divers médias. Comment réagissez-vous par rapport à ça? Non, vous savez que la question a été balayée par le chef de l'État. Quand on dit garant des institutions, vous savez, généralement, moi j'ai l'impression que les gens parlent les Français, mais les gens ne comprennent pas ce que c'est les mots, même quand ils en parlent. Quand on dit garant, c'est celui qui connaît tout sur une nation. C'est-à-dire que lui, étant qui garant du pays, il a compris que les rapports qui lui ont été donnés ne citaient aucunement Vital Kamerhe. Bien au contraire, nous savons la vérité ailleurs. La vérité n'est pas dans ce qu'ils disent. La vérité est que Vital est là pour les empêcher à faire leurs bêtises. Vital est là pour justement les rappeler que aidons d'abord les pays. Vous allez vous servir, mais aidons d'abord les pays. C'est ça en fait la vérité. Ils ne veulent pas digérer la vérité. La vérité leur fait tellement mal. C'est ainsi qu'ils se sont dit
la personne qu'on doit à tout prix déranger s'appelle Vital Kamerhe. Or, ceux qui oublient, ils sont en train de faire la promotion de Vital. Parce que nous tous, nous savons que Vital n'a jamais été cité dans les dossiers déjà, même quand il était numéro 1 de l'Assemblée nationale. Vous savez, quand on est numéro 1 de l'Assemblée nationale, vous gérez les budgets, les exécutifs. Mais il était là, il pouvait bien toucher, il pouvait bien se servir. Mais Vital est sorti de l'Assemblée nationale de la manière dont moi et toi nous maîtrisons, mais il n'a jamais été cité dans un dossier comme ça. Oui, le chef d'État a balayé ça en disant que c'est une affaire de rétrocommission. C'est une rétrocommission qu'il a condamné aussi par la suite parce que les gens s'arrêtent qu'à dire, le chef de l'État a dit rétrocommission. Mais il faut aller avec la phrase jusqu'à la fin. Il a dit c'est une affaire de rétrocommission où nous étions mal habitués qu'il faut impérativement arrêter. Bien au contraire, où le chef de l'État a souligné que où notre modèle Vital a intervenu, c'était sur la procédure où il a interpellé l'inspecteur de finances parce que l'inspecteur de finances avait dérapé et c'était lui, comme le chef du cabinet, lui remettre sur les rails. Pendant ce temps, les comités de coordination projettent déjà une marche ce 19 octobre pour dénoncer l'instrumentalisation des corruptions. C'est l'état de droit, c'est ça les résultats de l'état de droit. Oui, Balandia Congo la télévision, Boutikola na penza na Bokebi, Asbel, force de Vital Kamerhe, Ozali Moko, la kati ya parti politique INC, Nenge Boutikola bongo déclaration na bango na tina ya ko soutenir massivement mon mboka Vital Kamerhe, pe bazali wana pona vraiment ya ko pesa ba jeune congolais misala ndakisana o etal bongo bilanga ko lelo bilanga ezali penza négligé to mona bilanga mingi kaka na ba mama mikolo kasi Asbel makasi ya Vital Kamerhe ba yewana pona ko tombola penza lokumu ya jeunesse congolaise pe ba telemeli na maïnyoso ba ko accuser chez du chef de l'État na ba matali détournement. Comme bon a souka, merci na oza ki bon na ma caméra Guibo Tambela, merci na Valentine Soba na rapso partout dans le monde entier na bo santé mon vieux David Olito un tonton doux de caractère mambote na yo chansi bon mon papa social aux États-Unis Richard Makaya maman Wivine Sevolo ngala bino sengiza mazongité na bo sanité mon président le président du COJEC Michael Bakemba ngala bino sengiza mazongité to monani na mikolo zali koya.